boye bola mona chaîne na bino HD la Congolaise TV. Bino baye bolula émission na bino to popola moko émission ya révolution culturelle moko émission oyo eyepo et révolutionner peuple congolais et révolutionner particulièrement les Kinois par rapport à la vie où tous nous vivre niveau politique niveau société donc oyo nyonso ko sala ke toujours ngisa batu na nzela na makambo ko sala. Salut à toi la femme culturelle Espérance Ebongo, maman la patronne de cette chaîne, maman à la chaîne oyo alobi de la chaîne moko culturelle hein tala pende ba culturelle balobi que non émission na bango fele ka toujours na HD la Congolaise. Merci à toi Mpiranson Bendo Mpungu na niveau à Marseille na France, sponsor officiel de l'émission Oyo, na pesi mbote sikozali, mbote na ba révolutionnaire nyonso. Lelo na lobi na tanga ta kombo mutu moko révolutionnaire, o na tanga mingi te, po ya le professeur, yesa yebana na ye, mais to tanga ta kombo lelo quoi. Godé le fombo na base, na pesi lelo mbote parmi ba révolutionnaire nyonso, yonde na poni. Lelo to lingaki to partager na biso mwa moke likambo oyo ba jeune fille bazana ko banga lisusu te na kati na mokili ba jeune fille lelo soki totali parmi ba oyo ba koti na ba science et da mingi ba jeune fille ba oyo ba baby sinzoto ba komi lokola mibali ba lesbienne bana basi ba oyo ba baby sima bala ya bato pona kolanda ba tata ya bato ba jeune fille toujours ba banga kisite ba banga suma bete balingi basa paraître toujours bamona ke ye azali nga atambola na mutuka nga na lata kaboy ba jeune fille tolobela bino lelo mais mingi toliko lobela likambo ya mabala ya bato obozali ko boma ba jeune fille o babanga bato te kulinga batata ya bato kulinga mibala bato oyipenda kino yaya o na pesa kambote mama o na pesa kambote mais mobali na ye olinga ko bima na ye pona lokosa mbongo bino nyonso na pesi bino mbote buza mbote e uti wapi ba jeune fille ya lelo bozo manga te même kilo ya mobali ya moto ozo kolinga. Je me souviens encore une fois maman Olive Lembe alobaka likamboyo alobi tozota la viol kaka ke po mobali azui mwasi na makasi mama Olive Lembe ozana mabwanya mama lobi bongo ba oyo ba kozwa ba mama oyo bazwaka bana na bango ya basi bazo pesa ngo na mibali ya bato wana eza violté ba violeté voilà violence bozo lela po peut-être ba menacer bino na mibali mais bino tango ko violer baninga na bino basi na kozwaka mibali na bango kokanga mibala bato na bakisi est-ce que vous devez tenir za viol nzamba osela bino beaucoup samba ezali lokola bande kwa basi mibale ba camarade mibale bazo tambola moko na profil na ye atelongi ya mobali tanga tali moninga ne amoni photo wana albi moninga na ngai papa oyo mabo makasa futa ate ngana boya ikapo futa ate moninga na lobi papa wapi abi oyo na yebi si ye komone Jean Paul abi oui komone Jean Paul moninga na zalaka na maboko makasi wapi so bokena ye apesa mbongo te mo faso mbele loko moninga abi mais papa na ngati bilinga les jeunes filles voilà ce que vous okende. Oui, même pas ou lingi oza nani afanda ka wapi non, vous cédez comme ça. Yango mingi babali na bato bakufa. Bokene ba église boko ba témoignage. Comment ba fille beli ba bimi na bato bakufa. Tu sais même pas il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il réside où, il reste où. Alors directement au lingi. Et il y a des filles même les mêmes jours, elles cèdent. Le koso mbongo pour s'apparaître pas mon ye ngana zali ngape na lataka
nga pe na liaka ya nini ao respect zate même ba jeune fille lelo soki bazwi bino ba deuxième bureau est-ce que omonaka bino ba mama balandaka bino mama balanda bino te kala ezalaki salut ata Sankara Denkuta nakanisi suli solo Sankara betaki Sankara lobi ba mama ya kala bana koyeba ba deuxième bureau na bango te ba mama ya kala bana koyeba deuxième bureau te kiazalaka na deuxième bureau tamusu deuxième bureau pe aboti pe mwana aboti bana tamusu bana 5 6 soki papa ye moko ayebisi te ki naza na mwasi mosusu to ndenge basemeki ya songi bazalaka so bayeba bazwi mwa supu ya kitoko na mwa fufu balesi pa na mwasi ya yaya andi kobeta lisolo biki yaya pe azalaka na mwa mwasi moko boye babota bana soki balobi bongo te akotikala koyeba te mpo na nini mpo mbanda akokende koluka ta moninga na ye te aolinga ta bamonana te mpo azopesa respect na mbanda ayebi ye nde mwasi ya liboso mais lelo respect eza susu te na bino bajeune fille ya lelo olinga bayeba yo na matanga bajeton wapi mpo kaka mbanda tia okaki yo mbanda na ye yo mwasi ya mobali na ye les jeunes filles tokende wapi ya nini yango ya tama mutuka ngapi na mutuka jusqu'où vous les jeunes filles respect na ba mama ezate ndenge nini les échantillons ah oui les deuxièmes femmes moi je les appelle les échantillons moi tel que je vous parle là je suis le fils il y a seconde femme oh, ma mère était échantillon je le dis franchement heureusement qu'elle a compris bien avant et elle est sortie. Pourquoi je dis ça? Un jour aussi, et salut à toi ma maman, Marina Mukabera, au niveau des États-Unis. Là c'est ma mère qui m'a élevé. Moi c'est à papa nanga liboso. A beaucoup langa lokola mwana mbandate, a beaucoup langa lokola mwana. Un jour, j'étais dans la maison. Là je le dis peut-être répéta muso bosana. Espèce sur l'émission Oyo. Laksa ngo maman, hein, ta muso ayoka. Ma maman oh bino bande kwa le poto boboya ko sana famille bobenga ba marâtre mais pour moi c'est ma mère parce que c'est elle qui m'a élevé a beaucoup linga la dignité so maman na ngai bi passe na ngate je le dis parce que maman na ngai na tama ko boitanga zo biso kimisa biso papa na biso on était parti à l'intérieur koko na nga muta beaucoup lingai na zongi na âge à 7 ans tindenge na bimi na kata kantat na l'âge de 20 ans c'est cette maman là Mariam Mukabera. Une maman que j'aime beaucoup. Écoutez ce qu'elle disait à ma tante. À ce la tante Nangai, où elle a qui moi si à général Wezago. Mon colombo qu'on a fait un catana sur Baluba Libanda. Bah au solo là. Il s'est qu'on a place sur Wanabi. Makila Mabe parce que ma mère s'appelait Makila Mabe. Makila Mabe. Bana on est à Bana été. Yaba Nanga Iba Nego Iba. Vous écoutez? Voilà la réflexion. Il y a moi si. Habitez ça nanga aïba ou iba. Et voilà pourquoi que na comprendre que avant que na biso malamu aboko la biso malamu c'est dit à ça à comprendre que ce que papa na biso aïba qui te mbele to bima qui ta musu c'est pas na ye. Isa ya ko iba. Vous allez échantillon. Vous les deuxièmes femmes, vous devez respecter ma maman Adiboso. Aïba yo pourquoi? Ba tout ka ba ki non, yo zala ka moi c'est songolo. La deuxième famille surtout maman deuxième bureau ba soda côté ba soda ba deuxième bureau ba soda bino moninga ka ba yeba kaka bino mingi sala ka bino na so ba soda quel soda je parle des officiers moi c'est surtout ce que moi si ya colonel ya général makangu faut ba yeba ye kaka pourquoi les jeunes filles, respect na ma première femme, les premières dames. Tam suku tu yope balo coutume armade. Tam suku ninga coutume pe bana yote, uza ko ba ya to fan. Respect ko. Respect faut ça là. Bazo comme quand mo bimaka olinga ba yeba yote, wani mwasi na ye, oyeba te. Wa mwasi na ite. Ko ba ku tutenga nga mwasi songolo te. Wa makangu
vous devez respecter ma première femme. Pourquoi? Et surtout, vous, ma jeune fille à Kinshasa. Au moins, la jeune fille, mais moi, elle n'a même pas 25 ans. Mais tellement de temps, papa, je suis papa, ça nous nie. Mais pourquoi on joue à quelque chose? Voilà là où malheur est les bisous, les jeunes. Vous partez prendre des malédictions et vous amenez ça aux jeunes garçons. Tata Mukula Bimina yo, oye. Voilà où la malédiction est continue à jeunes garçons. Parce que spirituellement, vous commis mutumoko. Bino nyonso na tata wana na yo jeune fille na jeune garçon to bimana yo bokomi mutu moko. Si l'un de vous est sorcier, c'est-à-dire vous trois vous êtes devenus des sorciers, vous partagez la sorcellerie, voilà malédiction. Vous les jeunes filles, vous m'aimez les jeunes garçons et particulièrement à Kinshasa, c'est ça. Vous m'aimez malédiction. Voilà pourquoi Bakomi Kolobake, non, toute la génération m'a sacrifié. Oui, nous sommes sacrifiés. Et ce sont ces papas-là. Merci à toi, son excellence, le vice-premier ministre. Il y a fonction publique. Jean-Pierre Liaou. Voilà. Batata wana, ba maman wana. Balingaki ko tikate. Pour les jeunes garçons. Pas comme on appelle Moussa place bango basali. Les jeunes. Bazangi misala, bajene loko izate. Ok, stage, encadrement izate ti aussi stage. Pour bazo banga ke soko yebi, okoya ko remplacer bango. Voilà les mal. Voilà. Balingite, bajene garçon, bazo misala. Pour bazo ka basi na biso. Pour bango bazo ka ba sœur na biso. Pour bazo ka ba maman na biso. Bino bobo sana mbongo. Mbote na bino. Dieu va vous juger. Bana ya baninga na bino boko bimana bango. Bana madana âge ya bana na bino boko bimana bango. Vous serez jugés. Qu'au juger on a dit fait l'autre, j'ai dit hein, ici sur terre, vous allez payer tout ça ici. Oko zonga maboko pamba. Bon, tika la pena vie non pena ko, o tika dans 5 ans. Oh internet Dieu. Ce qui a tika la dans 5 ans na ngai, a tika la pena piaka, à mon souffrance. C'est ce que moi je prie pour vous. Au besoin ko nyokola, ma jeune garçon, génération sikana kata Kinshasa. Boko nyokola génération sikana kata Congo. Bolingi ba ça toujours na kata pauvreté. Po bino bo sa, o bino bo sepeli nango. Bozo ka basi na bango, bozo ka maman na bango, bozo ka jeune fille na bango. Si c'est les jeunes sœurs. Les 5 ans avant votre mort, au quotidien, il y a qu'on souffrir. Voilà ce qui vous soutenir dans le Barahawa. Bolandi bango na makamyo sur bato sala surtout les politiciens. Tant comme on a pouvoir, après son musala ta alinga tozoa. Ce qui ozui, nana kolande sur la manifestation au sala. Nana ko betere maboko. Alinga te, balingi botika la ndenge bosali. Les jeunes garçons fungola misu. Il y a un politicien, un député, qui est au Vous savez ce qu'il disait? Ce qu'il nous a dit. À l'Obiboui. Ah, bino doit jeune garçon te. Au moins, jeune fille. Pour jeune fille, soit bien en voteur. Mais bino jeune garçon. Ok, le lo, ok, bah, alingo tika l'esclave na ye. Vous savez pas na ye esclave. A bongi soto a peso musalate. Poso mutalinga ko peso atake non. Leki, zwata oyo, fungula ta boutique. Salata cabine wana. Ozo akambongo te. Alingaka pesi moins 100 000, vous avez 50 personnes, vous avez qui 500, 500, 1000. Vous avez 5 000 mikonyonso, il y a un monde en sengo. Moi, c'est eux qui ne bala. Moi, c'est eux qui ne bala. Est-ce que tu as là qui? Vina yenga tambolaki. Voilà la malédiction de la comme bala. Bobo tabana ba maelete. Il faut la ermo pe via moi si. Ou soit aux la spirituelle. Pour ça, mais la makasi pour naïe. Les jeunes filles, tu comme bangabino.
pota mwana motuka faut mana papa moninga na yo pour ça ma iPhone mais je dis ma sœur moi qui te parle là moi j'utilise Techno est-ce qu'il y a une information t c'est là qui utilise Itel mais une information t laissez-moi faire même la publicité oh les autres comme na Okapi to somba mikolo Okapi est-ce que Okapi on attend to somba to information t d'ailleurs Okapi des téléphones à moi na mboka Okapi des téléphones à moi na mboka téléphone oyo to ko somba mikolo oyo na lobi soki kaka oyo esili valeur ngana okende ko somba Okapi allez acheter le téléphone Okapi pour ça ya moi na mboka to somba mikolo Okapi téléphone Okapi to utiliser téléphone Okapi et c'est le ko moi na mboka de prendre un iPhone, tu as vendu ta virginité. Ou t'es que virginité dans le iPhone. Et là, tu béba. Mais ta virginité, tu sais quoi? Et puis, tu donnes à quoi? Ta virginité, tu sais que. Et là, on est virginité, et puis, tu es RDC, la virginité. Parce que peut-être la prière d'une personne. Ya mutu moko ko sambela nzambe oko salisa Congo te pona bolamo mutu moko nzamba ko tuna soki na kuta ta vierge moko na Congo na âge à 25 ans na osunga Congo bomo soka ya kuti bino so bobeba mais yo soko garda ki virginité na yo na pas sozanango tu pouvais sauver le Congo malheureusement biso to ngana biso ko sauver batuté pasi pe mawa batata na biso ba garçon oyo tobala tona so monte ke basi na biso ba yeba bino ke boza ba makangu na biso botika tolingi te azio makangu azio deuxième femme oui contente-toi na ningo zali il faut pas les menacer nos femmes il faut pas les menacer des premières dames pourquoi abengi yote atuni yote olingi na matanga bachaka kaka yombana na ye olingi na bafetu bachaka kaka yombana na ye kilo ezate na loba na yo yo muto otala nga yo surtout yo olingi osala ngo mingi bo respecter basi ya mabala ata mwasi wana o babala yo officiellement te tant que azali mwasi ata na ndako ya mobali wana yeba kotosa yeba kotosa voilà tout ça qui na pona koloba na bino bobongama boyeba kotosa basi ya mabala boyeba kotosa ba mama na biso boyeba kotosa ba première dame na biso merci à toi tokomi na suka Espérance Bongo Piranson Bendo Mpungu le sponsor officiel na pesi mbote na pesi mbote na bino nyonso oyo bolinga émission oyo légende Bovik Famba Katai na Afrique du Sud na pesi mbote Fadili Kasi maman Julienne maman sociale na pesi mbote José Mbuku Zoape Ayo Charlène Mbadou na pesi mbote siko zali Anita Mangoto wana pesi ba oyo soki émission leki batali balobi nde na bengaka soki ozo rappeler ngate na obosa na ngape kombo na yo mon vieux Desch d'Eric Aman siko zali na ba Londres na pesi mbote pourquoi pas toi champion impact kitenge motema ya Nadine Bibi Mangoto na pesi mbote siko zali mon vieux Mike Konzo zo ayo mbote Innocent Mashaka Modé Mashaka Idi Mashaka na pesi mbote Tony Banga le prince na pesi mbote siko zali merci à toi maman Espérance Bongo pour l'inga kishen oezala là je salue aussi ma caméra humaine Rit Pederot Sangolo et ngana technique na nga mobimba tulinga bino mingi yango trobi bye et à la prochaine ciao.